Sananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, salananga tinasuka, tindelanga banjelu, fungola lola na. Situation il y a République démocratique du Congo et dans les préoccupations pour la biso. Mote mingi bisika dio surtout bozali bodola na biso na BTV. Lelo to dali na esengo awa ndenge to bandaki bino na début ngai mwana mboka Yves Luamba na ebisaki bino ke situation ya mboka ezali préoccupation pour la biso. Situation ya mboka lelo mo ebimi etelemi awa na foire internationale de Kinshasa. Oto yebiango na kombo ya Fikini. Na ye awa pona nani na ye awa pona ndeko o na dali na ye awa azali victime ya menace, azali victime ya intimidation, azali victime ya nyonso oyo tozali komona oyo. Nani azali à la hauteur na yango ezali Papi Kakol. Papi Kakol oyo boyebi azali musicien ya Ngiama Makanda Weranson oyo toyebi bien azali président ya orchestre Wenge Musique Maison Mère. Papi Kakol azali bongo chef d'orchestre na ye. Mais yene mutu lelo yo akobi à la base oyo tozora ba menace oyo ndeko azali ya liberté te, oyo ndeko akomi victime ya ba intimidation, yango lelo a préféraki nanu aya awa liboso ya magazine na biso oyo na BTV ne boko na biso na monde entier. Mais todo senga bino botika nanu tant vraiment boyoka biso pour comprendre qu'est-ce qui est à la base ya masolo na biso toda na ngolelo. Na yami nani na yami mwana mboka Yambe otozana awa tosolola apanza makamu nyonso eza koleka entre ye na Papi Kakol pour aller rechercher soi-disant par les hommes non identifiés. Mbote mwana mboka. Mbote na bandeko nyonso ba otala biso, confrère Jules Luamba, Yves Luamba boso na politique. Ouais, merci na et puis mbote na bandeko nyonso ba otala biso, nga komona nga Yamsu Yambe, nazali journaliste na chaîne moko en place awa, et puis nazali journaliste ya presse en ligne autre baga YouTube ou bien youtubeur ou bien youtubeuse en un mot. Nazali victime ya ba menace, victime ya ba attaque, victime moko ya victime ya ba grimace, victime ya ba intimidation na bato ba boy état de droit na mboka. Voilà, pendant que biso to luka état de droit izonga na mboka, bato ya certaines personnes ba bi état de droit ko sala te, il faut to zaga na époque ba ntabana ba mpeso to zaki nango, ba boy état de droit et zala instauré na kata ville ya Kinshasa to na Congo Mobimba. Bango ba lingi ne ba ne ko kanga bato bakanga ka bato bongo. Donc voilà, yango leo na yo le makambo na. Ndeko wana nani oyo bakanga Papi Kakol. Ndeko wana komo na ye Papi Kakol. Ye moko alobi yango na téléphone na ba voice na ye, il savait pas que nazo enregistrer ye. Na yebisi ye na obi, tu peux pas nous intimider. Ce qui coordonnateur ya président deuxième personnalité ya autorité ya FCC azo reconnaître bazaki intimider. Kabila kutu ba fina alobi on peut pas nous intimider. Je na Chadari. Je na bandenge niyo surtout. Moukou Chadari a lobby, on ne peut pas nous intimider. Qu'est-ce qui est à la base? Comment Papi Kakol peut m'intimider? Qu'est-ce qui est à la base, mon amour? Qu'est-ce qui s'est passé? Nga nazali journaliste. Journaliste déontologie na ngai to déontologie idéologie ya musana ngai ezali kocha mituna na ngai à la barre, invité qu'on réponde mituna o yazozo à la barre. Alors, journaliste, c'est la déontologie, n'a pas la possibilité, il faut y bateau, obligation, ndaku y a invité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un frère, Oyo, Lemba Mobimba, Yebi Kendegoana, Azalaka musicien, entre guillemets, Yahweh Ranson. Et Zalaki na kiti Oyo, si na Yamba Kendegoana, si je ne m'abuse pas. Na Yambi Ewa, Ayeto Sana émission. Na Yambi Ndeko. Tobandiko solo là. Azali moto asaka ba cirage ndenge nini ekomi yo okoma moto ba cirage boy et puis ozali nga asaka ba émission ba personnes vivant avec handicap na saka ba émission ba personnes vulnérables, femmes vulnérables, les enfants vulnérables na moni nde wazali na problème ya loboko na lokolo azotambola moi donc na handicap azali personnes vivant avec handicap oyo ezalaki paralysé entre guillemets. Voilà. Alors
koyamba nga na yambi ndeko na plateau tobandi kosola na ye à ma grande surprise ndeko azoyebisa ngai ke maladi aza nango azwa yango na kati ya maison mère. Très bien. Rapidement, bandeko bakolanda biso awa na BTV. Toliko ça d'abord commentaire te. Olandi na annonce ndenge invité na biso yemoka 8h oluba librement et calmement. Totiki d'abord bolanda na extrait ya vidéo oyo invité o bayambaki boyo kabino moko ndenge abimisaki na kati ya munoko na ye cause principale ya paralysie na ye et tokoya kozonga na ndeko po tobeka kocontinue masolo. À vous, c'est parti avec la vidéo. Santé ça va? Santé ça va. Et le cop ça amité hein? Bon cop na ça amité pour nga na mananga na zoka mike na nga doki le cop ni lelo ça amité pour mpiaka nde mpiaka. Bon, biso loto yambi lokola ndeko tomeka kosolola bandeko bayeba yo pe na chez biso télévision bandeko bazali belé bazana posa bayeba yo mais nga na kolinga yo moko se présenter avant émission ebanda comme ça tokota vraiment na kati ya masolo mais otaka mingi pe caméra kombo nani kombo nanga ezali Titi. Bon bapesa nga po na baita drum donc bapesa nga komba Titi na kombo nanga eza Titi. OK, comme on a Titi autrement so vous appelé Titina. Titina. Voilà. Titina ozali lelo tomoni yo na ba outillage à musala mususu beaucoup la cordonnier mais on va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler du côté négatif au bande ko ba éviter. Titina et wuti wapi na pesa wangu. Bon Titina ezaki tangu na dobeta drum ponga naza dogi na beta nyonso o typique na betaka jazz na betaka rumba na betaka 3 temps 4 temps demi temps na contre temps 6 temps na betaka nyonso dogi yango wana bapisenga kumba Titina po na ndeko kolanda tuna oyo alaki na wenye kala Titina yango ape bapesenga komba Titina. Bika ko expliquer biso bandeko baotala yo nini esala ke lelo yo okoma paralysé. Mika ko expliquer biso ngona ko kato maloba te na tiki yo obanda histoire du début à la fin ngana ko kato maloba te yo moko banda histoire ndenge nini bandaka okomaka wapi ti esika wapi ozwaka baladi ti lelo okoma place okomi na peso maloba. Merci papa journaliste. Donc Titina eza donc tangu nanda kubeta drum yango papsenga koma Titina mais donc nanda beta nyonso pena mais na salami donc na beti na wenye muzika maison mère abeti na mo banzonzi ya El Paris na beti susu epa Rombo na beti epa Dakomuda donc na beti ma musique moi ebele mais ndenge naza boye donc bulo nanga eza drum mais kakol o ya maison mère mutu asalanga boye po nga toki nanda ko beta na musique bena mais kakol asalaki mutema be aye ko paralyser ngai dogi yango wana naosenga na bino batu ya mutema malamu bosunga ngai bosunga ngai doki naokoka te donc to bongisa moke bando bana posa bayeba na moni ozo okoka vraiment koloba te
nameka kosunga yo okotaka maison mère na anini nakotaki na 2002 si 2004 nde naye kobela. donc oyaka na maison mère lokola tourmeur nazalaki na maison mère lokola tourmeur. okutaki kakol déjà aza tourmeur nakutaki kakol aza tourmeur sikoyo ngai doki wera alingaki nga makasi mpo nabetaka miziki nyonso. obetaka rumba obetaka seben nabetaka jazz reggae doki nyonso nabetaka. bo kakola ndo obeta jazz tando obeta reggae tando obeta rumba te kakola ndo obeta nini kasi ye wana ye azalaki doki baseben o rumba doki anda obeta yango mpinda te. akobobetaka mikolo mpo aomeli na drum akomobeta mikolo mais donc ye mpena drum mpena ayebi yango mpenda te. sikoyo bandeko baoluka bayeba lelo oyo tomoni yo oza paralyse c'est-à-dire loboko moko lokolo moko ezosala te eye ndenge nini mpo yo koma lelo paralyse. bon jour moko nakendaka répétition loba mwa bien bandeko bayoka nakendaka répétition tosilisi mpe bon tozongi palais mais ere moko naye koyoka mwa maladi kutu ekweyisaki ngai mpena doki naoloba su te nabeli ti paralyse mais ntango wera ayike no naosengi mbongo mpo nakende soigne apesi nga kaka $50 apesaki ngai. zela bandeko baoza na posa bayeba place oyo osali crise outaka wapi osala crise nautaka na kati ya mouvement outaka rep nautaka répétition oti rep kozonga ndako nde oyo osala crise naye kozala crise après kosala crise bamemi na hôpital bamenga na hôpital obengi de la forêt apesaki nga kaka oyebisaki ye nini ye de la forêt apesaka o réponse nini abapesa $50 te alobaki no zwa mbongo oyo kende ko se soignant mais ntango apesaki nga $50 mais $50 kaka mais doki maladi oyo naumeli yango te doki naumeli yango. so ndenge nini yo comprendaki bandeko baa na posa bazwa baprécision nyonso badetail ndenge nini yo comprendaki maladi oyo oza nango euti maison mère. bon mpo ngai nazalaki na mouvement mosusu te ozalaki na maison mère na maison mère na ere nabeli bon nakomi paralyse kutu wera apesaki nga mbongo me mbongo wana ezalaki doki insuffisant mbongo ezalaki insuffisant mpo esalisa bamaladi mpo na maladi oyo soki tokena motuna nini esalaki yo comprendre ke maladi oyo ozwi euti peut-être na maison mère. bon mpo nga nakabeta nyonso mpena bon mutia mabe ya kakol donc yini mutu asalaki no nakoma paralyse donc eza révélation to yo omonaki yango ozo akize kakol to mutu ayebisaki yo te eza na ndenge keno révélation te mpo ntango nabeli bon ye mutu doki tonako wela drum na ye wela drum ka na ye bon batu bayebisi nga keno doki eza kakoli ne mutu asalaki boye tosola bien ndeko
banani bayebisaki yo oza na mwa précision bandeko bana baotala biso bato baza ebele okozwa lisungi très cher téléspectateur ndeko oyo aza na badifficulté ebele. Moi j'aimerais bien bosunga ye biso nyonso toa bacongolais toa bachinois toa bato bauti mbandaka toa bavillageois toza bato bauti bisika na bisika toyebi soki moto autaki na stade mosusu akomi na stade mosusu. Il y a certaines personnes baniyaka mpe motu bamona kondea moto wana akoma de acordonné bon aza eloko te. Donc au moins ndeko oza na mwa esprit ya supériorité avers ye bomeka kosunga ndeko bato bakosunga yo soki olobi makambo bien meka kobetela biso tika kobomba mpona osentir yo ozobomba maloba loba vérité. Nani nde ayebisaki yo ke maladi oyo oza nango eza kakole moto abwakeli yo? Bon eza nde badocteur badocteur oyo baswanaka bato bengaka batraditionnel boye. Voilà. Donc babeke no maladi oyo eza mpasi okendaka kosala na yo ya badrumer po meka okomprendre nga na osunga ndeko na moma kosisele maloba parce que aza likukuma azosiliselaka ye maloba eza te nga azobakisa eza oyo azoloba nga na osilisaka kaka vasi ndeko. Donc eza ke no batraditionnel wana mawatu babeke no moto bosalaka nde mosala wana. Donc yene mutu abwakeli yo maladi oyo mais nga bulo na nga yango oyo olongwa na bulo po olongwa na bulo ya kikakole bulo ya kititi na okomi na bulo ya cirage bulo ya kisае po namona doki oleke no nafandaka boye tika natyela nga cirage po doki moyen te bosuka nga mpe doki nakoloba nini. Très chers téléspectateurs, ça fait très mal, hein? Très mal avec beaucoup de chagrin. Comment les choses évoluent, comment les choses se passent. Monter Mamabé, ils ont la place, ils ont parmi les logos, ils ont la richesse congolaise, ils ont monté Mamabé. Sur le tournoi, ils ont jalousé Moninga pour un inédit. Je me suis évité pourquoi ils ont jalousé Moninga. En tout cas, tu es évité. Bande ko ba Hollanda biso. Ngana olinga to soit précis. Après ko longano na maison mère au Beli. Nani abengaka ya kotala. Bon, kaka nani nakutana na nani babindombe awa na sawa nzete oyo tanga moni à reconnaître nga yo tango zaki na maison mère babindombe bazalaki ba ferry ba JDT bango nyonso bazalaki tango nakomi keno anga kende akabele ngai $10. Wana babi mutakabela akabele ngai $10. Voilà. Après akei bon ngape na sala bule na ki serage na kei pe donc babindo mene mtu akabele ngai $10. Zai ana sante banzete. S'il faut dire bandeko merci beaucoup bandeko bauti kolanda vidéo télévision na radio te po biso nyonso tu tolandi ndeko ndenge adapte kosexprimer librement sa arme réelle na nsima na ye sa arme blanche na nsima na ye bon ndeko na ngai tolandi ndeko oyo alobi bien ke autaka na orchestre wenge muzika maison mère ya alobi azalaka d'abord epa da kumuda na si olandi alobi azalaki epa da kumuda azalaki epa rombo aza na carrière na ye oyo asalaki azalaki normal abotama bongo te na si bandeko balandi ye fait de compte abina koti maison mère na 2002 na 2004 ayo tombé malade eza témoignage on ndeko ye moko opesa boyo yebisanga esika onga na tangi koma papi kakole ke papi kakole yo bwakelaki mutu intel malade papa kabila kutu na kingakati asa makama malamu bato ba ofinge kaka bato accident mo esami na rompwe ngaba mboko kabila bomi yango ndako moko choli na kisangani mboko kabila bomi yango kabila accepte tout cela comment papi kakole okyo ndima te baloba na ye bon entre guillemets ndeko wana obike mutu abwakele paralysie wana ezali
Papi Kakol. alobi ntango akei na église na bango Oui. place babandaki kotraite na prière na bango kuna bayebisi ye babi babakeli yo maladi oyo place osalaka. Alors à ce moment là il travaillait ke azalaki travailleur ya wenge musique à maison Et puis après atie Weranson na témoin. alobi ntango kuta beli de la forêt mutu akabelaka ye $50 weranso mutu akabelaka ye $50 oyo atindaka bato baye kozwa $50 2002 tourmere nini wera okobosana ye mpe ake plus loin pour dire ke babindombe bakutana na babindombe na se banzete na lemba babindombe bakabeli ye $10. Bon, motude yali sikoyo. Pourquoi poni ba orchestre mususu te? Aponi kaka wenge musique à maison. papa yango motuna onga na omituna pe Et puis ndeko wana asali ba Oh émission lelo wera ebele sa susu pena ndenge wera ekala alaka te. Mais- Lelo ba orchestre bota mebele. Pourquoi poni orchestre mususu te? Aponi kaka wenge musique à maison. pourquoi pas il manquait aussi ya olobaki na azalaki ye mosu yeba te pa robino te pa fabricage Voilà. ndeko wana asali ba émission ebele po atémoigner makambo oyo ezali badongolo misu oyo batalaka bachaine oyo biso tosalaka na bato balingaka biso te ayebi koma okozwa nga te abi bon naluka Papi Kakol azwa émission wana apafukisa yango emema bango na rankine bon Bon, Moi, je personnellement, m'en yo bado reprocher au Salinine. nayebi te en tout Donc, cas sali ba bendengo bemaki ndeko wana entre guillemets oyo alobi ke Papi Kakol. Ndeko, tika na beta lisolo oyo. Yango nabeta lisolo oyo baka bien mbi ezoleka voilà. ndeko Papi Kakol abenga émission ekoti 2 jours après émission ekoti na Congo Racine Télévision émission ekoti na Chebiso Télévision kokota ba émission ekoti kuna nazwi appel ya Papi Kakol téléphone pesa na téléphone nalakisa yo ba voice oyo Papi Kakol bandeko na ngai Papi Kakol peut pas m'intimider Namona ko tindela ngai yawa. natindelaki oyo yango ndeko na ngai napandi bavoix oyo ba voice oyo pa bato mais nyonso quand ta vie est en danger, il faut napandi yango pourquoi Ouais. parce que nakomi komona déjà ke lobi baye awa de jeep moko noir kuna basoda en tenue civile non, ba soda te ba personne a personne non identifiée s'il faut dire Voilà. en tenue civile Oui. na jeep mususu ya grise raf kata mo ezaki wana tanaka ina tala plaque nango te personne non identifiée barate nga bazwi nga te bakei baye ko revenir ici na 15 heures. Tout le monde était alerté ici sur Tambusi micro yoka Papi Kakol était ici hier. to kana nuke. Allô? eza police de ça papa Ouais, bon, Neza Kakol. Wana ye mtaulo. Hier mtalobi za Kakol. Oui. oui papa Bonne. toi kitoko C'est attention qui ça. Côté télévision na radio te hein. Et la police de ça. oui eza police de ça Allô? eza police de ça papa Ouais, bon, Neza Kakol. oui Kakol Oui. oui papa Bonne. toi kitoko Tu vois mon ana yo? jana rappelé Hein? jana rappelé Voilà. Wana na oki yosko lobi, il faut hein odo Alebi c'est na bi ziana rappelé. Ouais, Pourquoi toi, on tu va ziana vois, rappelé? voilà. Toke nango malé Malé, ndeko malé. Yves. Avec ngai nazaki en pleine réunion. Voilà. Lobezaki avec ngai lundi. Lundi ezalaka sur comme il faut ça ordre du jour, tout ça ba journaliste tout ça quand même na professionnalisme. Biso au travail le ba journaliste ba internet nyonso te ni ba travail ndeko nanga. Bando na biso ba journaliste internet ba sa bandeko to zakana bango ensemble. Mais toi na lolengo biso to travail ka to chama professionnalisme na musala. Tango benga na réunion ngam naza conducteur à réunion. Na yebisi na bi zela na rappeler yo. Il a insisté pour la deuxième fois. Na yebisi na bi zela ngana rappeler yo papa. Na reconnaître quand même que ça Papi Kakol. Ouais. Mais na c'est na bi pas le bien au zela ngai na rappeler yo. Cha deuxième voice yo ka. OK. na réunion na solo là na bize ya Dans la réunion. oui Elle a dit, hein? Elle a dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne vous ça la émission, vous faites ça la émission, mais on dit que émission Oyo, dès la salle, il faut que, et on met ma question dans la justice, là, dans ma belé. Mais il y a aussi pena pour 8 ans, pour 20 pena, là, vous savez l'émission, bon, on look at zela oui S'il vous plaît. nazoloka on a déplacé pour na Mais et comme ma bien dans la justice, Kakol vous reproche à quoi? Parce que liberté d'expression d'opinion. Montaillé à lobby, il y a ceux qui a moni qui dérangé. Est-ce que yo boyeki ko yamba pas au centre de Ba conversation nyonso ya ngana yeza na kati wana. Est-ce que ye oboyeki ko yamba Kakol pour ko sala Mais droit de il y a zolo bana na deuxième voice il y a na zolo ba émission musu bo sala est-ce que vous se rendre compte que comme nous la justice papa ngai yo na zo bisanga est-ce que toko kutana naye to kutana na biti nini to kutana na biti ni pona bisanga zanga na rappeler a rappeler te ayo benga pour la deuxième fois c'est zana rappeler yoka lelo ya benga to kutana to sola yango na zolo ba est-ce que lelo ya ngai bisanga be émission bino bo sala est-ce que vous se rendre compte que comme nous la justice
justice nga na kokende kosala nini pendant que nga nazalaki kaka justice alingi mpe koloba te ke ye a gagné non Non, mais nga na boyi mpe justice justice que nous sommes dans un état de droit biso ku tokolinga ake na justice ke atambola na bapersone non identifié ototambola na bango mpona vie na yo ekomi ya danger. mais oui nga na boyi justice te mpaume na nga ezali ya koki kobenga ngai jamais il est allé plus loin pour me dire na bavoice kaka bengela ngai garçon wana ngai na yoka bon siko tomonana nde zela na pasi au garçon. Bon. Allô? tomonana nde Allô? bon Papa, zela na chili, ça n'a pas rappelé. Zela na chili, ça n'a pas rappelé. Wana ba menace toujours. menace toujours Allô? voice asuka nde mato beba na ye makasi Voilà, na chess. wa 5 minutes wa. allô allô oui oui bon wa susi na nga eza namona mwa mbali wana tokutani na ye tosololi na nga na ye boye nga na besoin namona ye kaka Donc toloba na fina na pose. Donc kako na komi kotina akomi kolakso musala alors. Parce que ye koyi ko commander journaliste. Asa commandé nga pour me dire quoi ngana luka garçon wana wa yaki ko Non, émission ça ne se passe pas comme ça. nazwa ngai na ye tovanda tosolola pendant qu'il me propose ça Ouais. déjà zana kati awa ya Fikin azali na ba personne non identifiée oh Fikin mo mezaki alerté que kakola za awa azota mona photo langa pour montrer à tout le monde que nana posa garçon oyo azosali komona Donc tout dans nous mutuna caméra zwanga na gros place s'il vous plaît. Là tout dans nous mutuna. Kakol. Yo susu lelo yo komi John Numbi okomi général Tangofor okomi général Kassongo tonani parce que ba ordre dali ko pesa na presse wana na déontologie journalistique ça ne se passe pas, ça ne se fait pas comme ça. En principe tokosenga na yo na même programme parce que tunaki liboso na début ya émission ntango bengaki otunaki soki azali police de star. Voilà. Comme yango ne dali intitulé un programme oyo ndeko wana lekaki. Si vous vous sentez lésé, il y a quelqu'un dans le même programme pour démentir ma propos ndeko wana lobby. Mais ce n'est pas aux journalistes. Non. Là, ça devient une intimidation et ça ne se passe pas comme ça. Où est Rassola Dali artiste? Chana nous wana tu. Na déplacé papa au 4. te na kati te na dia oui odi ke kakolo wana botanga kombone aza quand même moto ayeba na mboka o. Mais c'est tout à fait normal. On nous refuse pas. Nana besoin to kene musika te to sala nte lo moya mabete nga za besoin kaka yo ebisinga moi mbala nga fana ka place intel nga mo na retourna ba adresse ba invité ndemo ba no poser ba question. Merci. Na cheka non stop. Non. Tout ça non analyse. Non. Est-ce que nous venanga oyo nani président na biso ya association ya journaliste Jean-Marie Kassama. Est-ce que yetango yambaka ba invité na télé 50? Atuna si esa tuna invité au Vandara wapi? Posoki anerito ipekri mekanginga na ko la tsende ko invité. Quand fait la confusion avec maison mère. Soki artiste musicien au côté de la maison mère, bon identifier raé. Mais invitons identifier. On le voyait bâti va privé d'ailleurs, ndako vandara tout ça. Non. Mais hier ataye moko be invité ko lingate journaliste aye ba place Vandara. Ko lingate. Comment yoko molandi la vie na privé? Papa tokende. Voilà. Question wana. Ovandi biso misa tungana yo na ye. Aloba. Ya simba baguette na maison mère na kindoki to na moyi na 2002. Ala kisanga songa na yebie. Ala kisanga kotonga na bwakela te maladi. Soya la kisinga ngote ngala ozwaye. La même là vous êtes pas walé ça awa. Moto après là bat babigara. Ngala to vandi bo na passer. Passer atia biso maboko. Allô? Ouais, ndeko, obaye ko ba kakol. Ah, c'est on a rappelé. Na une émission, na kitika. Mukolo chana rappelé pas passer ngai. Patron ya Non, police. écoute, pasteur a tchana maboko. Mais kakol c'est la question qu'on se pose. Donc yo komi ko sala e bango so ndeko wana sambelaka na ye pa ya ba l'église de noir. Pona okelo bifo ba memae soki yo bengi ndeko wana ne to kolanda ba audio. C'est ça. So bengi ndeko wana azwi na yo na ye amema bino pa pasteur Kabundu Alessa. Passer à de délivrance. Non. Voilà, ça devient une séquestration alors. Non. Na yebité. Non. Mais
pourquoi on proposé terre ou les gars na plateau là? Ndeko makambo wana nyonso ozoloba na ezali zela na l'action voice te. Très bien. Voilà. Bon, nakanisaki na kozwa Ye moko wana ngai. masa nasalaki émission comme ye azwi apesi au téléphone Ye Nathan awazwai. nga nde nafai na pale bono nga naza parent naza na mwasi Non, là c'est tout à fait normal, vous êtes responsable, vous êtes nayebi te ke nga mobali na télévision to na émission ya youtube activenga na likambo bapreve ezali déjà ye na journaliste nasi nake déjà na parquet ya grande instance na porté déjà plainte parce que nga naza musicien soki omona osali émission na motu mo omoni ke badire ne eza bien te avant na kopanzango balukaka nano obengi motu kakol nasalaka émission na motu mo boye tala makambo alobi boye na biso benga namona na motu yango na d'abord déjà les garçons là le type atikala jamais kokota wenge maison mère na 2000 oyo biso toto 2002 totobeta zénith totobeta double zénith tubili oyo azalaka ya ngai eza leki na nga nikola oyo aza epa nani epa fere na cambodge oyo aza epa ndeko na ngai explication est très bien mais pour ça Qu'est-ce qui manque? zela ndeko oyo ate kombo babino balaka asusu ate oyo batinda les États-Unis ate non babino me wenga net namona garçon wana oyo alobi ke nga napokele AVC pendant na 2002 ti lelo toa na 2020 donc ça fait 18 ans na 18 ans wana nyonso donc lelo nde mutaye koyebake kakola abwakela ye AVC obabeya te nga susi nanga namonaka mwa mbali wana oyo alobi ke nga napwakela ye AVC alobi akende koyebela yango na ndako ya nganga le bosala émission fo boyebaka makambo nito oloba na makambo nito oloba te donc alobi ke nganga moto ayebisi ye ke moto akwakeli yo maladi oyo eza na mosala oyo euta mpona mosala oyo euta bon c'est bon déjà makambo lobi wana ntango na posa susu ya ocontinuité en conclusion ndeko na ngai qu'est-ce que vous avez à dire na kakol sur base ya invité oyo alekaki wana est-ce que plateau na yo ya émission ngo comme nango police de star okangi yango bano yambi bano to la Congo connexion okangi yango bano yambi ndeko wana to plateau ezali libre kakol aussi peut venir après ça son de cloche cher confrère na yebisi yo na bengi kakol papi kakol sebondo ya machine doumer ya maison mère voilà na proposer 3 pistes na tuni ye na telefone na ba voice na awa na tuni ye ndeko yo zo proposer nga piste nini tokende na droit de réponse à minimiser droit de réponse pour dire ngai kakol est-ce ngai kakol non kosa droit de réponse ah papa ngaza misem na mboko non kosa droit de réponse muntu anate pas de problème piste muso ezaboy loko boy droit de réponse na kene na na confrontation na 20 minutes mbali na plateau yo lobake garçon oyo alobi nga papi kakol na bwakela kay malade voilà garçon na pas lobake te ezaki papi kakol te na kosaki na nga kakol nini kakol alobi jamais bon ye au juste aliki nini ye posa na ye ezali voilà ngai na benga ye na luki garçon wana ndako na bango o nga na yebi te mutayo lukanga na sana ye émission fona lukaye na ba place avandaka na ye place avandaka te azana téléphone te alobi mutu nyonso ko lukaye to mutana posa na ye peut-être soki bozala posa na ye bobenga awa soki nga na okutana na ye na pesa ye information selon makambo bato alobaki na proposer papi kakol boyi makambo wana nyonso papi kakol alingaka ngai na garçon wana tokende nga na ye biso misatu tovanda na kiti esika moko tomeka kosolola na lolengo ya yaki na personne plus de 10 personnes so azotanga na bekirini ninga na ebite plus de 10 personnes non identifiées ozoya koluka ngai na sangana je sais pas na yebite ndeko Yves ndeko na ngai toko mokoma na suka na suis même pas tant kolala na ndako na nga na bandi ko ba menace depuis lobi na biso ya ba pele o ka te ba pele ze belé ba voice ze belé wana ba menace bandi ya kosakana te na bi mais non je naza quand même mutu a média il faut passer à la média
Yo moni ndeko moka leki na TV yo le makambo na yo. C'était médiatisé. Reviens ici, viens ici à la média pour parler, pour dénoncer cela. Merci ndeko na ngai. Kakola azada ya mutu te adali musicien wenge musique maison mère. Tozali na ba considération na ye na musala o ya sala. On ne refuse pas. Dans ma considération na ya zanango. Kitoko abetela biso to bida yango biso nyoso. Voilà. Mais lelo yo tozali na état de droit. Wana da ba intimidation. Mboka oyo ko kotamola su na ba intimidation te. Bato moko boye kaka bakanga pays en otage, bango ne bazali boye, bango ne bazali boye. Mubaka mwana nyoso tu wana c'est déjà révolu. Posa nanga eza yo, doto nanga eza yo, nalingi yo na motema, zala nanga tina suka, tindelanga banjelu, fungola lo